Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Eza bientôt et l'Orwana et ça rassure aux Zangango, au commis la fièvre, au commis mal à l'aise, même Moussalo Rosal en moté. Alors, dans mon poussé dans le baquet, il y a un produit approprié à la toxicomanie. Tout le monde a battu à Médecins Sans Frontières, les cas banini, mais ma moussou baye bien moté. Que produit moroboye, na bateau baluta bapoto, bateau bavana l'Europe banini, baye bi marambo. Il y a Cibitex, produit moroboye, mais même dans la pharmacie, il y a un côté. Bateau est sur la vente, il y a un posabatika. Mais il y a un produit, en tout cas, ceux qui vont aider la population, ils sont tous les locaux. Et vous avez sous l'un des moyens, il y a un petit qui s'abat de drogue, sans qu'il ait souffrir, sans qu'il ait un effet. Et donc, ça, des fois, il y a un petit caté, et ça, on a besoin, il y a tika mais ba effet en temps où banda suka faut mela kaka mais ozo mela ozo regretter ozo finga pe loko ango ah to tika kaka mais to mela kema juice kema ça veut dire manque mais ba balusa on kema na ndenga code pour ba tu vas comprendre mais l'aide de langage au ba toxicomane ba utilisaka ça peut ba terme belé ba juice bani mais la grande idée on a na singa la bino. Beaucoup de services sont produits et ça va produire pharmaceutique approprié à la toxicomanie. Bon, par exemple, téléphone au continent Google, au comique la méthadone produit approprié à la toxicomanie. Et au bimana va donner un effet nango et salaka pour nous à parvenir dans l'optique à drogue. À table lobby les autres wafi, mon petit bamisala rien. Yango bena produit la vie de prière. De prière pour sensibiliser le pasteur Banini et là c'était Ezali Boye bato oyo bazotelema na comme la drogue la public na nzela alors bomeka mwa moke te kokangisa bato wana to na basoda to nini te c'est-à-dire que eza bafamille mosusu baza na baplace ya kovanda te bavivata mosusu aza na échec mo alalaka na nzela ma place exacte sur la melelo wana famela na nzela tout ça bon mais comment que aider bato bazota ba espace mo ne lobi ko tchaba na ba centre bazwa mo eloko ya kolia hein bazwa quand même na mo facilité mo ya vie sociale oyo ko sala ke bayi bate mususu ayi ba bona nzala mais so vendo au résoudre le problème nzala na yo na mo place à olala a komela ne drogue a osala musala na bien et puis mambo évoluer donc mambo lobeze belé les autres belé c'est la moi ba réunion ba ni pour tout ça ça ba idée wana tout évoluer alors et voilà ce qu'a les ala méthadone de magambo. Je suis un enfant qui a étudié comme les autres mais vu que cette chose ça détruit la jeunesse et je me suis soucié pourquoi on ne peut pas trouver une idée. On avait vraiment des gens, on avait vraiment besoin de vous, des gens comme vous. Parce qu'avec l'État, ils ont des problèmes et que tout va comprendre. Et pour cela, je remercie d'abord le chef de quartier pour avoir cette idée et à penser à une autre façon. On a beaucoup aimé. Et du coup, vu qu'on a eu vraiment les gens comme vous pour changer notre vie, on avait besoin d'une centre de désintoxication pour aider la famille. Et que ceux qui vont il va travailler, il va chercher quoi manger, et il saura comment détruire sa famille et construire pour avoir un biseau. Et dans ce pays, je vous remercie beaucoup pour cette idée. Je vous remercie vraiment.
bakoluka adresse makamka ndeza po tolongwa na vie na bandeko na baya toa tolembi papa toala posa bosunga biso vraiment so moninga mosu aza na likambo aloba tengi mpo tozala totika eloko obolukela biso mwa esika moko ya kovanda tosala mwa centre mwa boya tovanda mpona kopemisa mwa esprit na biso tosala mwa bamisala po misala eza te toyibaka te misu baza ebele baporter ebele baza bachargeur neti nga alongola na nga matisi ere mo boye ekela po osalaki porter mais nasepeli mingi nde kozweli biso solution nde tosangani na bino merci ya mingi nzambe abakisi masa ndeti nga bato bamilisanga bakamaradi misusu banani bato bamikotanga na makasi me na volonté na nga moko nazalaka na volonté wana te mais natala ekiri bamasa bakamaradi bayomema biso ntina mpe aso tokomomela bombe mais mpo na bino nasengi merci bosala kaka bokokisa baposa na bino mpo na biso so bokokisa yango esala biso bien nasepeli kata bamasa banini gamba balisa biso bapete ekisi oyo ekotikisa biso bapere balukela soto ma solution eloko mwa boye ekokimisa posala otobeti 2 jours taka eloko mwa boye kotambolaka te so obeti 2 jours mela oyo otambolaka te toyebaka te kisi nini oyo ekotikisa biso tosepe na bapere merci na baoyo basaleli biso opesi pena merci pena na président na biso ya mboka Fati Beta. Combien de temps? 15 ans. 15 ans au Milan. Vous aussi, nous sommes à Tchéni au centre. So basali wa centre on dit malaka ne vanda kuti na centre po na bosa ne loko ngo na sa bulo na ngo ya ekola. Bon, moi za plombier, c'est pas du tout on est basali makambo. Yesali nga sentiment mingi. So basali ba centre. Oza biso dokende po biso a plombier do tozanga misala te. Na bandiamo na 19 ans. So na mela monte na yo galesi. Olembu mo na nzoto donc nzoto ezalaka bien te mais soki na meli yango esanti courage na nzoto. À part ça donc l'homme soit eza te na besoin natika yango aloba ete no balukela songa bakisi wana bakisi wana soki eye yango nde mpenza effet décochase biso mpenza calme po ntango omeli kisi epesi mpe kwisi na yango ya kisi donc okosala mosala na yo à l'aise mpe na makasi nyonso ya nzoto donc ide oyo eza malamu makasi eyana makasi mingi aloba eza te papa donc nasepeli mingi bon tosepeli vraiment na organisation oza idea kotika yango me lokola ekoti na nzoto moya kotika eza te lokola tokomana kwa bazoba bakofinga biso basola koya kokanga batroke mpo bakende kokanga bapasi baloyo wana bazokanga batokoto directement non ok na pays oyo eza bien organisé basalaka centre des ordres nini basali sensibilisation opesa mokolo olobi nini nzambe apambola makambo oyo eyo nyonso yala na force te ka nde baobanda boye malembe nde batie bacentre banini bato nyonso bakotika yango taka bombe ebebisa jeunesse bon eya kaka influence ya bato nde esalaka no ya mosu okota na likambo yango mais ça n'a pas de sens tosebe nao makasi continue ezalaka lelo te nde eyeboye bamo esili yango oyo 10e année camarade soki lelo yo utaki oza mama oboti mwana oke mwana azomina bombe nosepela te mponga mpe 3 mois yango namela susi te ntango nakaka likambo yango elobi ye nayaki mpe napuye baninga na ngai
comme nayaki te na kati ya likambo yango mona participe na polo na sepeli makasi Babi na sali pour ningani tanga masolo boucle